Ah, BBM, esto. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssarl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi je tire des ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi je tire des ça. Oji mamacita. En plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai ezalaka bino nde kaka toyokanaki avant vidéo ebanda totyaka place tozali. Donc awa toza na ebandeli ya maluku. Donc so uti boulevard Lumumba oleki quartier oyo babengaka Kimpoko, nteleki Mpoko oyokota po ozwi nzela gauche oke maluku. Donc omona cité Ngamanzo. Donc Ngamanzo City eza jusqu'à na ebandeli ya entrée ya route maluku wana. Donc so leki kaka Kimpoko ozamba mona Ngamanzo City. Donc awa toana Ngamanzo City, toana boulevard. Tolinga siko tokota na lupangu, totala lupangu, bon tozonga tobeta masolo mususu. Merci beaucoup. Tokota nanu. Voilà, donc awa toza siko na kati ya terrain. Donc atota terrain yango. Terrain tolo bando laksa ba limite. Voilà, place musapi laksa maona. Limite eza liboso wana. Wana to repoussa na bo mona ngo très bien. Mon ba matiti ezali. Donc awa balona ba pondu tout ça. Voilà, to poussani limite bandi awa. Awa donc le terrain ezali bandi wana. To avancer bo mona na droite wana ndako muto a uti ko tonga ka mingi te. Donc elingi koloba ke quartier eza bien assaini, quartier eza na ba palais ya bien ezotongama. Donc ato poussana ti place 20 mètres ezali eza quartier mo déjà batu ba fandi. Et puis awa na rappelé toza bobuti komona makadam. Donc toza à 2 ou 3 minutes ya makadam. Donc tourbima libanda lipang boromona makadam. Voilà, donc bomoni baninga bazotonga ba clôturer misu basalika ba mise en valeur ya batol. Mais au bomoni atongi vraiment na sima wana pe bomoni batol ezali ndako ezali. Donc lupango oyo awa eza place to l'accès musapi wana ti a et puis 20 mètres pour continuer ce qu'on a na longueur ezopesa sur 20 mètres dans largeur 20 mètres longueur 20 mètres ezopesa biso 20 sur 20 na ndenge à 400 mètres carrés. Donc 20 fois 20 et puis ça 400, donc 400 mètres carrés. Terrain eza 400 mètres carrés. Donc terrain eza ya mobimba. Toche yango $15,000 à discuter. $15,000 à discuter. Pourquoi? Parce que quartier eza déjà habité. Et puis le terrain eza non loin ya boulevard Lumumba. Donc torobima. Bon mona yango a to laksa nan sol ndenge ezali, to laksa qualité ya sol. Pour terrain pour non somba yango moni qualité ya sol pondu et bima. Donc baloni ba pondu ezobima sans problème. Pondu ezobima bien matembele. Donc awa na biso vitamine ko katelo pango suki awa tozo kende boye tozo poussana. Donc le pango eza 20 mètres sur 20. Nde batiango $15,000. Donc awa to ana ibandela maluku na Ngamanzo City.
Donc na vidéo on a chaki wana na salaki mo erreur ya prononciation na baki Mbenganzo. Non, c'est Ngamanzo City. Donc so le keka ki mpoko oza mobimba malamoro Ngamanzo City. Donc à partir ka il y a rond-point soit Pascal soit partout sur lobby karake non batika wana Ngamanzo areza wana Ngamanzo City to bima bomo nango RP bo tonde ko kota bomonaki donc bomoni banda ko ezali terrain eza bien encerclé. Donc voilà à Tonito Bima, à Bomoni Dato, Laxada, dernière quart, et à Lupango, Oeza, Bomoni, mise en valeur, Basali, à ce que Tozobima veni, Bomoni Mutuka, et Kota Tina Lupango. Donc Mutuka vraiment Tina Lupango, quartier eza bien assaini, Mamutu eza bien. Donc Mutuka Awa, sans problème, Betala, la Bomoni, Aveneza Mounene. Aveneza Mounene, donc respecter vraiment avenir. Donc toujours bimaskoto là que Maradam et Sikezali. Donc so to compter place to outil auto leki oza lupango liboso to pusani nde to pusana to kontara to leki lupango liboso deuxième lupango je crois yango yo na droite awa. Donc to yaki na mutu kanabiso mais to beta dans makolo po mutu nyonso azwa idée ya distance tiantina Maradam bomoni mutu keleki. Donc Maradam yango na liboso na biso awa. Donc tout l'équipe lupango moko lupango mi balé yango yo lupango mi balé yango yo et puis to moni makadam donc place ba drapeau wana to moni do pepa mutu ke telemi wana yango nde boulevard. Donc to koloba na ndenga mulai exa troisième bomoni ba moto nde zo leka ba makadam eleka et pardon mitu ke zo leka. Donc to koloba eza troisième ou quatrième parcelle na makadam. Donc voilà au côté nyos ba voisin auto monde à droite tout le monde ba drapeau wana yango nde boulevard. Donc na bandeli prix na bandeli en place tozali tozana na commune ya Maluku juste na ibandeli après Kimpoko tozana Ngamanzo City bandako bomona en face wana bandako étage wana eza bandako ba prêtre ba gouvernement na biso moyen totanga kombo ezate aux vidéos et au les cas presque partout. Donc mais tout temps ba kombo ezate mais déjà bozo mona bozo comprendre que quartier eza déjà na makambo nango donc mutuka tina lupango accessibilité eza bien, environnement eza bien, bomoni mituka désolé ka donc awa donc tozonga da place totika ki mutuka na biso so etoye kozwa lupango totika na mutuka mo quelque part pour tout epesa biso idée ya quartier bomoni quartier ndenge ezali donc en face à makadam tala bandeko nde batongi donc o mona o ba grand prêtre na biso gouvernement basomba na ngambo o batongi donc quartier eza bien bomoni boulevard yango ba palais ezali bato bazovanda mamuto eza bien avenir yango wana bonne chance à tout le monde.